Mbote na bino bandeko nanga nyoso a Facebook eza yango bino mama EzuiEzui na Yesu mwangonge kutani tosola mwa muke mbote lelo tozolo ba concert na baninga tozaka na sorti misato a baninga tamsu pe koleka misato wana toza na baninga mususu akolinga yo po abike azana intérêt moko lelo soki na bengi mama Henriette yenda zaka mukonzi eloko wana soki na luki yenda kosalisa nga tika na zwaye tuza pe na moninga mususu alingi yo na motema moko tango apasi aza na yo tango esengo aza na yo tango maladi aza na yo eloko nyonso ya mabe ezala ya bien ya pasi ya kozanga te nde moninga oyo topointe toza na moninga mususu ye azala kaka par exemple soka okisango ayoki ke mama Henriette asombi mutuka mama Henriette asombi ndako mama Henriette avoyage akakendaki ngwazo yaki na biloko nde eri ya monanaka nde ya kobenga boni makopa oza ndenge nini noki basango ye na biloko bwe na bwe une fois pesi etamso pe nyonga kufuta te baninga bwe banani boko vivre na ye bwe banani okupona ote moninga akosaliso na tango nyonso o molinga wana intérêt osebika ngane moninga intérêt yo nini kokanga manaye akosa elo nini tanga pasi akokima yo donc kangama na moninga wana ayaka tango apasi tango esengo butu moi aza na yo ata soka bengo na téléphone une fois na 2 jours ata 3 fois par semaine ata 10 fois par semaine aza moninga musu abenga ate ayeba ta santé na ote bo kosala ata 1 mois 2 mois 3 mois okutanaka te soki bokutani ndako makopa soki okutani nde akomola kuso apparence ya kitoko boni mama oza ndenge nini une fois ke bomi séparé ake na ye bandeko boye bakopona nani bokovivre na ye pe baninga wana ozomona oyo ya mide wana to place wana ata vrai ami na yo yeba nini okoyebisa ye eza te nyonso ya yo ndo kozwa oyebisa ye mutu okokoyebisa nyonso ya yo sekolo masia na butu tongo ofukami yenda yebi secret no tina kati ya motema nao me moto ya mokili te moto ya mokili te okobisa tamso projet na yo tamso kokani zuwa okobisa mabe na yo bolamu no nini eza na ndako no difficulté nyo ozozwa na tango na periode wana ya okepesa sango esika mosusu tala nani na boyi te kozala baninga eza mabe te okozala moninga no mais ce n'est pas n'importe quoi ya ndako na yo ya libota na yo sur 10 ozwaka 9 8 oyebisa ye jamais yebisa ta mibalo okopiso bayi te baninga mokili se bebi pona nani okovivre na ye pona nani okofanda na ye bozala misu te bozala mayele oyebi te moninga oyo alinganga pona boyi o moninga boyi sezalaka te yebanaka otala obi mutu alingaka ngai mutu alingaka ngati misu elakisaka yo komona te ozana oyo te donc moninga ya solo solo moninga okobomba ya yo makambo moninga okobatela yo okoprotéger ça c'est nzambe nzambe otoganga butu na moi bien sûr la mokili baninga bazali mais oyo okobimisa nyonso olobimisela ngo mutu ya mokili nyonso ya yo 100% nyonso seye kolo nzambe kolo masia potango koyebisa ye o moninga na ngai moninga na nga nzambe yoka naza boye moninga na nga nzambe nazangi mbongo moninga na nga nzambe talo ekomeli ngai moninga na nga nzambe nzambe wana nda kobikisa o nzambe anda koyokela yo nzambe anda kosalisa kopesa o akopesa solution ozoluka bien sûr moninga wana mususu wana azali wana me akopesa nyonso te total c'est nzambe moko nda kopesa do bande totaya nzambe te bakopona
na ba trois qualité baninga na pona nani moninga malamu nani moninga kitoko oyo na okofanda na ye wa kopesaka nga conseil malamu soki naza na problème ayaka koconsoler nga soki naza na problème moko na beti gauche azongisaka nga na droite ope moninga yebisaka ko vérité ata oza na mabe abombelaka yo te me yo abombelaka oyo osalaki no kaka bien na nsima nanga akopesa mokongo ake kotonga o abita mama Henriette wana boye yeba kopona baninga intérêt botika kaka soki mutu na par exemple auti ngwazo na biloko auti Dubai auti France aina bakabelo aina biloko oyo komipesa ki moninga ya intérêt kaka soki oza na besoin beke moninga na ndalukaka ba salle de fête ye kote kuna azaka spécialiste de okomukaka eboni mbote na banda koluka boka soni te katango intérêt wana ndo yaka moninga oyo ozomona kaka tanga monaka ke yo oyena yo ozwi mwa eloko moko ya bien nde abimelaka so kaka okwei crise manyolo ekoti yo akimi ye eza lokola mwasi abali mobali ntango aza na mbongo bolingo ezali mokolo amoni mobali na mbongo bolingo ezali mokolo mobali azangi ata $1 wana kanda te baréponse te atikanga nalembi nini ko il faut komona mobali moko akoya na mbongo chéri papa bino bato boza na bizali na botika amour ya mbongo amour intérêt baninga intérêt eza bien te moninga malamu eza si nzambe bitotalela nzambe oyo nyonso kobimisa nyonso eza oyo kundala motema na yo oyo kokata kobilisa yango te soko obimisa yango epa moto ya mokili keba bimisaka yango epa nzambe kozwa solution naza ya mingi tako bamoke nasengi oyo mwa soki mwa sagesse mosusu ekoti tokoloba ok merci na baninga na nga nyonso bambote babon weekend nzambe abatela bino kolo azala na bino akomona Yesu Kristo amen.